propre et reposant au grand carrefour de Kinshasa, avec un service d'accueil digne de vous. Plusieurs catégories de chambres et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV plus décodeur aux prix incroyables. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités congolaises et étrangères. Ouvert à tout le monde avec une réduction de prix pour les clients qui séjournent à l'hôtel. Notre adresse 8000. Hôtel Saphir, Beau 4, bel emplacement, bon prix. Plus rien à récupérer. Nzambe Nangai, c'est quoi cette affaire? On y sous. Allô, monsieur Jean? Ah bon? On a moni, hein, et c'est coquille. La mission est notée. Allô, monsieur Jean? Vous disiez? Oui, madame. Je disais que j'avais oublié d'informer au patron que la semaine dernière, je vais payer la police d'assurance d'incendie de la SONAS. Donc tout ça bien formé. Ah bon? Heureusement que le DAF a payé la police d'assurance incendie de la SONAS. L'assurance incendie sécurise vos installations, maisons, immeubles, bureaux, usines, chantiers, etc. N'attendez plus. Payez votre assurance incendie et la SONAS s'occupe du reste. SONAS, l'assurance c'est la sécurité. Et la SONAS fait l'assurance autrement. Chérie, qui a laissé le coffre de la voiture ouvert? Babino, balandinyo sur la bossolo na politique. Misa ya tongo alelo bandi. Bozali ebele, liboso ba TV na bino. Motema likolo solo bobanda ikomituna. Yango sango ngani no bobanda. We, sango ese abelemi. Tokomi on a pona ko présenter bosolo na politique. Bozali ebele na libanda ya mboka. Merci pour l'attention na volonté et puis détermination bozako na bosolo na politique mikolonioso. Bolingi yango lokola likambo na bino service traiteur bozona na biso na Londres, na Belgique, na Allemagne, bozana na Toronto, na Montréal, bozako na biso na Dublin, bozana na Neuchâtel, na Boston, bozana na Orléans, bozali Noble na Barcelone, Bajano Binanu, Batenda Wele, Deoka Songo, Bertrand Dawele, Michel qui est depuis Allemagne, Dominique Abenge, Magui et Ombo depuis Suisse, Mtoya Bandwenga depuis France. L'Ifoko d'ici le pasteur Azapé Libanda, merci au pasteur Acheté Lusanga, Clovis Odinga. Depuis Mbanzalemba, DJ Rissel, Libanga Obamona Gipamba, Yangonde Simindako. Ce qui mutakoe li kolona ya kobukana, mais ce qui yokwe li oniki eputulu. Bosolo la politique ya lelo toza kobanda. Tolobaki yango uta poso elekaki ke lelo tokozonga pona koyamba ndeko lisanga bonganga. Nde azali invité na biso lelo na tongo ya mbwete to banda lisolo biso na ye. Tika na tangi sabino ba journaux très rapidement tozaka na 4 journaux tanga ba titre na ngombango kitenge Yezu pour réconcilier Kazadi Kabuya et Kabund les 3 cas APK Makambo échappe à la suspension ba députés provinciaux et assemblée provinciale à Villa Kinshasa lobby bovandi bosali vote oh godem poyete goda c'est session ngwana ba tsheli bino session na Barabas na Yesu bazwa nani batu baponi Barabas nde batu baponi DJ soki nani AG ya Vijana kufaki babetie masasi ba député bo kabola entre soki AG ya Vijana na Makambo bazwa nani botikela biso Baraba boboma Yesu botika Baraba lobi na assemblée provinciale 20 personnes sur 18 ba voté Doli Makambo tika ministre intérieur. Ceux qui bibembe yo kaka. Ceux qui ba wei ba yo kaka. AG ozomona ba député. AG ozomona ba député. Sylvestre Ilunga inspecte les stades des martyrs. Puis Soumabi lui invite les agents et cadres à maximiser les recettes. Forum des arts Tshisekedi et Kabila parle des entreprises et de l'accord FCC Cash. Retranché à Safari Beach, les ténors de la coalition évaluent l'exécution de leur compromis. Président de la République qui a Kalana et Sika, et ça suit le logo ça a débatté. Au Liboso Zakiote, Bakutani Ndengenini, c'est que Kabila zo dirigé, Bakuma Okuta na Bango. Bakutana qui avant-hier dimanche, Bakutana qui paie lobby na Safari Beach. L'opposition en ordre dispersé. Désormais, le derby se jouera entre Katumbi et Bemba. Donc Katumbi,
porte-parole opposition candidat Bembape candidat na lobaki yango andeko lisanga boyaki sikoyo ekomi officiel penza. Les députés provinciaux rejettent la suspension de Doli Makambo, des conducteurs de moto incendie un bus à Mongafula. Lobi batumba ki bus mususu côté à terre jaune. Motu uti lufu na marchandise na kati atuti wewa wewa ngo pa kufa kite solo ba information. Wewa kufite ba mimi na hôpital à mama koko mais ba wewa baye baziki si mutuka wana nyoso la kati na biloko nango. Ça fait très mal. Le modérateur Félix Tshisekedi demande que justice soit faite. Alors on va terminer avec La Nation qui a titré Grande action d'éclat à l'UNC. Ils ont bénéficié d'une formation en communication par les spécialistes du domaine. Gain de cause pour Ngoïka Sanji. Célestin Tundayaka, c'est le ministre de la Justice, rétablit Ngoïka Sanji dans ses droits. Molendo Sakombi refuse. Ça, vous n'avez pas écrit ici, camarades. Alors, on récupère Snaton Walelo, Elombe, Lisanga Bonganga. Ezapena likita Banganga Menanzota Motomoko. Mbote la yo. Mbote mingi ndeko na ngai Israel. Boni. Tomona ni sule lo nzamba tiki bisoter. Yope na moni kyoza malamo. Tamusu to solo bangunga suka. Pourtant mususu ke ko samba jeudi po jeudi nde babengi yo. Tamusu ko zonga te po mukeba isa bungisi penza. Ebisinga c'est vrai que semaine passée atata ko bungisa mais semaine e ko la tete. Aux la voisin mukeba et pour ba réhabiliter pe prison quelques pavillons za réhabiliter. Aux les bienvenus baza ko zela yo. Na lingaka mingi ngonga ngolo bakeza iner tokota na makambo ya solo solo. Très bien. Po yo pesango mokonzi mena moni mokolo cardinal ayagi na aéroport na lukio na moni ode. Nazalaki à la cathédrale. Ah, merci mingi. Nazaki na Notre-Dame. Très bien, Lisanga Bonganga zali attendu donc jeudi sauf imprévu à kozonga sur liboso bazuzi pona ko samba na makambo yo bafundela ki e babendela ki e likamoko bakati na noté mais lelo azana biso toza ko sola naï. Alors, toujours récupérer tout premier dossier parce que zali dossier très sensible. Na niveau assemblée provinciale, il y avait le province ya Kinshasa, lobby président assemblée monsieur Godempoui a Bengisi ba député ba vandi ba sangani pote ba tala lolenge nini bakoki ko pesa biyano na oyo bakino baza kosenga likambo adoli makambo ebi yango malamu menga na lingi d'abord na tuna yo comportement ya tuerie ozo régner na ville province ya Kinshasa petit à petit comme lokola mode de vie boni ozo analyser situation wana lelo yo famille wana zali éprouver bokomona ba image ndenge na kendaki na famille wana kotala ndenge ba perdre âge oyo mais en même temps ba député ba voter na bango doli atikala koto yo bato mosu balobi na nina sukisa wana bato mosu balobi Félix azo protéger ba collaborateur na ye na 15 millions ezali point de vue ya bato koto Kabila pe azo protéger ba ye ya ba doni makambo ba tuerie analyse no ezanine. Merci mingi mena kanisi pona bandeko ba landa biso malamu nyoso wana tukobanda koti sango malembe na ba elemo nyoso to banda kotia na molongo ya ba crise weza ina mboka na biso po baye bazai ko boya parce que bato mosusu soki bavandi ndeko Israel moto avandi mais azo boya na ya bino crise ezate eza lokola moto bavandi boza ba camarade oza yo tant mosusu na ndeko na journaliste nazo exemple Edmond ou bien nani Yves Bouya mais boyo kanate mais si bon moni biso vie bon boyo pesa na mbote on dirait boyo kanaka il y a des gens qui refusent de donc avant dit comme bakabena Denis donc ils refusent de croire que crise ezali ya motango to banda ko solola no malembe ba boyaka babanda ibando kota mango malembe po ba mona ke crise ezali obali na ona likambo ali boso ya olobi batiweri nenge zai ko sale et comme le roi mon mesano kulutu na biso moko azana biso azaki président ya Sénat comme na ye Léon Kengo Adon même temps tozaki aza premier ministre nazaki conseiller de la République et à chaque moment ce qui a yé allo baka terme moko comme nango restauration de l'autorité de l'État. Donc aux hommes qui sont aux tambola il faut que l'État ezali mais donc moni crise ya mbu yango wana ovanda boye wewa babeti mutokuna dibobenga bawe babeti batumbi donc ozo sentir que autorité à l'État ezalité inefficacité tactique voilà crise munene
bato bakomo bomana kaka boye nako pe namoni ndeko na ngai général Kasongo abengi kutu mosaleri ya Nzambe pasteur abino Kabundi walesa ya kosamelela ba policier olongola bango milimo ya kobomba. Donc pour dire que degré comme na ndenge mosusu mais ce que tali bien de Israël même pour na ba weo et qu'est-ce qui nous manque ya qu'organiser kaka secteur wana bi batongo bazai combien autant liste na bango eza combien autant bobandola tandenge nini autant boko futelo ko ndenge nini prime biloko tout on ne peut pas faire ça ba réglementer secteur. Est-ce on ne peut pas faire ça pour que bato bazalaka na mboka bozo tambola ka boye après to komona ba wewa ba ko mosu bango pe ba bandola ta bango ba chapeau ya couleur mosusu obiso ba wewa restauration de l'autorité de l'État crise munene yango ndezo justifier ba tuerie. Donc inefficacité ya koyeba ke za ndenge nini olobi na ngai likambo eleki na assemblée provinciale yo zaka ministre ya relation avec le parlement oza moko ya bato ba ya la maîtrise à dessus bakasi ezali un ministère très politique yango moni mingi tse commission na oloba bato mosu ba comprendre alobi boye po nini po na mboko yo biso bandi depuis conférence nationale souveraine na utobi mesa université na silisi na bani na conférence na koti na ba dialogue nyoso ezalaki wana ezalaki na palais de la nation oui partout esiki ezalaki banguzi bani na moni bato nyoso ya moderne na oza mokuse assemblée provinciale na ba droit na ye ba député oyo biso toponoki tango bango balobi ke toboyi moi tout est sous débat ezate mais problème ezali oyo lobaki responsabilité ya bango face na peuple to kweli susu kaka na article 5 ya constitution na lobaka na yango ekozala esengo mingi que bato yo mokolo peuple abimaka alobi ngai na ko voter ndeko Israël comme député national ou provincial bosala pe bino seni bozala crédible ba institution po ezala crédible to voter pe bato biso to lingaki parce que soki bino webiki ana lingwala to votaki mona mboka Mike Mukebai ba weya ko biso Mike oyoki debezo leka kuna pona biso bana lingwala to lingi boye okomone kozala mais ba moso mona oza député provincial obima tant mosu fe na basa muto kuna penza esa vanda ke pana biso ba comment député kuna ndengene. Voilà là où ça pose problème. Mais en tant que ministre, il y a relation au Parlement, honoré bien sûr, je ne peux pas émettre un avis. Tant que si lobby déjà que boy, non, ils ont tort, ils ont ceci, non. Responsabilité à peu tout magnola. Est-ce que vous pensez que ce sont des robots de Bavota qui a une influence politique? Parce que selon certaines informations à notre possession, il semblerait que Doli Makambo, né à Sangisaka Bato, ba député provinciaux pour te ba voter Gentilnia comme gouverneur. Réunion ngwe salamaka na Fatima, c'est l'information ndenge tozanango. Alors, pour na bato bele bazon mona ke bato ba voter na mes conscience teza ba robot parti politique a pesi meeting de bato ba exécuter yango. Cette histoire ezo boma venir ya mboka. Décision ba parti politique ezo lekana volonté souveraine o ya peuple to ya constitution dit les autres les kana constitution na kilo bon au solo bi mais nazo monelo ko musuna ko bakisa te parce que de toutes les façons et okeza ya solo Doli azaki bourgmestre quand même ya Gombe et avant du mwingi il a aussi des grandes relations et à la côté politique là personnellement pe na ibie nasina kena na assemblée provinciale et pas na bango to stokutana mingi en tant que c'est une très bonne chose mais le premier que le cola ya so ga renir bato donc ça lui déjà influence il a sa base et comme kendeki kuna base na yo bien to renouveler confiance tozongi kana likambo na lobaki ya responsabilité ya ba député face na peuple olobaki na entraîner zo mo eloko mo no ko boss to wa bosana olobi ono moni makambo kwa ba 15 millions na makambo kwa boy mais ekozana na crise attends to lobi autorité de l'état to kokota to za ko répertorier ba crise to kokota na crise lokola na assemblée nationale un débat comme celui à balobi 15 millions bungi et comme débat balabala
Bongo ba député nationaux na ba sénateur bato yo ngai na yebike nazaki en contact na bango mikolo nyonso mosa na bango ni ndeko Israël yo kokoloba ke depuis basi batieli biso assemblée oyo tovandi na assemblée na ndenge sene yo so yo kipenda moni bato bavandi na ndako bazolanda ndenge ezalaki biso ba période même tozalaki na ndeko Vital Kamerhe na ba 2006 débat pende zo tokoke no likambo 15 millions mboka mbevande yoki. Qu'est-ce qui manque à un député seulement à kolobake ministre tel aux finances au ministre tel yaka ko éclairer opinion na biso sur ces dossiers rien. Si tu dis que non, ça ne marche pas. Oh non, il faut beaucoup de moto. Et c'est normal que débat, il y a monnaie et un niveau, on a mboka. L'Assemblée nationale n'arrive même pas que bazan a réunion. Si on est dans un bisao kalaté, déjà, il y a vacances parlementaires. Et sur le total, qu'est-ce qu'ils ont fait? Peu kalaté, budget. Il y a le premier ministre qui devait déposer. Comme d'habitude, délai, les qui y a débat, mais tout ça, budget. Donc, on va aller comme ça. Bongo, ceux qui vont dire non, ça ne va pas. On a dit non. Tata wana zoro ba makambo. Ezelo comme ça. Oyebi mindele. Eloko ni ba komo lo banamboka na biso. Rythme ya mboka na biso. Porter mo na ko revenir na ngata 2-3 fois. Stop and go. Ça dit ceux qui vont vendre à un certain moment, stop. Batelemi. Et qui moi une semaine, au lieu d'arranger le pays, de développer, on a quoi. Ceux qui sont en Syrie, and go. Batamboli. Après moi, crise, monsieur Bimi, stop. Batelemi. And go. On a babando tambola. Donc, pour la midele, le système ya mboka na biso siko ba ko benga ngonde wana. Très bien. Au rythme de stop. Alors, comment mettre fin peut-être va changer mon candidat police à ville à Kinshasa parce que au lobeli a sur l'inefficacité autorité de l'État. Il faut changer général. On a un problème à commandement selon Batumoussous. Batumoussous bazomona que la politique ne va pas influencer même fonctionnement malam il y a police. Alors il faudra séparer les deux pouvoirs pour mutonamta sala musala. Selon yo, nini bakoy ko sala pona ko arrêter hémorragie o ezale pa ya ba wewa, ezale pa ya police, ezale pa ya ba politique. Selon nga likambo eza simple. Tolongwa na système ya deal, tokoma na système ya accord. C'est-à-dire parce que même ceux qui lelo OK na on va changer général Kasson. Ça ne résout pas les problèmes. Parce qu'à un certain moment, vice-premier ministre intérieur, Kankonde, bien sûr, Kouloutou Nangaï, tout ça, Bundane, na Makambo Italie de pes, a Telemi, a Tazumi Kano, gouverneur Monsabi, non, Ngana Boy Nangaï, collectif. Attendez, Nini, Ndeko Moussou ministre Abidon, Yozana raison. Pourquoi? Parce que, il y a un qui a même un point de presse, ils allaient à Togo. Point de presse, il y a un Ndeko Nabiso, Yatundu Nangaï, Yatundu. Quand il dit que nos pays ont géré dans deux instruments, il y a d'abord la constitution et la volonté de deux personnes. Bayokani na kati ya deal, babito gérer mboka. Or, ndekonangai Israël. Mboka oyo, eza lokola situation tozo vivre na mboka na biso yango. RDC tozu yango lokola lopango ya monene. Na kati ya lopango wana moni ale FCC bazali mama na bana naye. Emuso uti na bana bovai na bango esika moko. Kasha ye na mama na bana naye. Siko bato alamuka bavandi ko subo la muka na tongo bondi kune baba voici bazo swana. Ah! Mais bino moye bolo ba pete po boza na kati ya dilité. Donc mboka izwami ka na otage boye. Bino bi ah mais biso la muka tozwaka option er to monike mapona miango eleki malamu te babi na biso bovanda nye. Peto lakisi exemplaire na bi exemple na biso ke mobulu te nini te. Ce que ça point de presse to sali. Meeting to sali. To bi mobulu na mboka te. Mais ko so no ya mikolo nyonso butu moi e kosuka wapi. Autour de ah mais votre système est clair. Stop and go. Donc ce bobimi sera élément mon boulot est bimi. Après va avancer. Donc je pense que il faut
ndeko nanga ezali tomona quelle est la solution eza kolongola général. Très bien. Solution ezali na likolo tolongoli deal tolobi accord eko gérer mboka. Omoni nge tutaka lukana ba accord ba 5 wana accord ni eko gérer mboka. OK soko bimi ata na internet otangi obita l'accord. Yo lelo accord ezo gérer biso deal wana mutu aide yango entre accord na constitution ni nozomona eleki makasi o esengeli za likolo ya moninga. Non mais constitution il n'y a pas de débat. Très bien. Makamona to sala ka constitution za na débat. Très bien. Toza kozonga po to lobela crise institutionnelle oyo bato baza kotala babi tango akotelemela likambo yango so totelemeli te moto azobela mazoboya maladi. Alors esengeli bapesa ekisi moko approprié ata dose niki po azwa lobiko. Botala nano basi babinelaka Mobutu bango nde bazobinela Kabila. Les corbeaux n'a jamais été jolis, babenga bango bogar pour na fromage. Otali mutu bo sombre comme désert, vilain comme sa mère, mais ba obenge bogar. Caractère oyo ezako continuer au fil du temps. Keba même la régime ya Félix ndenge na komi komona ba groupe botami ba Sofati ba Bendaniati ba Mamaniati bionzo ka batunyo se komika les amis risque ezali omoni ndenge na lobana bino babenga ka Ilunga bana ya 27 ans basali bandere nous les amis de monsieur Ilunga na bino azande koko na bino ko benge les amis te wana eza manque à respect na PP ce n'est pas important. Suivez d'abord une image, il y a une petite transition, Tomé la soy, Botala Bassi Babinela qui Mobutu, Naba Bazo Binela Kabila, Tozonga, Potokota, na dossier à crise institutionnelle, Nenga Baza Banza. À tout à l'heure. Il faut tika parce que motomoso ata moso binele na sia motema bi metala mangama moto biloko wana depuis maréchal. Très bien. Motoko ça sous marche en arrière. Très bien. Alors bobande ko tunanga question bino pe bozala ndak bozolanda biso partout bozali na monde soko za na réponse pesa. Situation actuelle les oleka na mboka na biso eu égard na nyonso oleka na ba secteur nyonso il y a politique et puis na vécu quotidien à peuple. Est-ce qu'on peut conclure qu'il y a une crise institutionnelle? Ceux qui oui justifié yango, ceux qui non justifié yango. Question za na bino ba téléspectateur numéro à téléphone yango na comment tika ko benga ngai yo comment nanu comment loba oui crise ezali pour na ba raison telle. Non, crise ezalité pour na ba raison telle. J'attends la réponse. Alors la même question est posée dans Ndeko Lisanga pendant que nous sommes en direct. Bato baza kolanda yo. Position na yo. Loko la moto ya monaka. Est-ce que lelo crise institutionnelle ezali to ezalité? Ce qui ezali démontrer yango, ce qui ezalité démontrer yango. Et puis na suka ce qui crise ezali nini toko sala pour te crise wane si la définitivement mboke décoller sans crise ndenge biso tozo souhaiter. Merci mingi. Oyebi ndeko Israël crise ya liboso pe ya munene ndenge komami na mikanda même na constitution na biso crise ezali to ezate. Ezali oui. Na bandi na oui. Banda sikabo. Oui penda o ya monene. Ya monene. Na ipe ya munene na ndenge nini likambo ya motuya toloba ngo depuis en Afrique du Sud que pona ba crise ya légitimité ya mboka na biso ebana depuis kala esila mapona miezala malamu soki mapona meleki malamu te etindaka toujours crise wana etikala libela et persister. Donc crise à légitimité wana et ça la kamabe. Les institutions comme institutions ça va exister. Aux hommes Assemblée nationale oui exister. So mon bato a dit on ba député mon suba noma bango mon suba ba on ba keli et comme boy mais que montalo ba solo que ngana bimi boy et créer un problème. Ta même na ndenge tozaki na Sénat. On m'a posé un problème avant installation. Président Félix a comme une idée ko to ça nini ba ezala Sénat wana ba kata ngo sale maté tous ozola ki ça déjà que ba germe ya ba problème limbisa tant ozobenga mingi président Félix ozobenga président de l'Assemblée to président de la République non mais c'est ça eloko balobaka crise à légitimité donc obenga ye président de la République. Très bien. Pourquoi omoni na mona ki bato mosusu ba ko na ba réseaux sociaux mona na ngai na kena la singarbi papa regardez on a écrit ici tu es parti donner la coupe à Babenga tonton. Tonton, ah bon? Pourquoi? Ah mais non. Dans un état, on a un homme d'état. Je suis ministre d'état encore. Et nazo kende, na ebi kiri ya coupe, na bino, ba musobi pona kena otika coupe pas fayolute. Non.
tant au cours constitutionnel balobi ke zaïtel oui tokei tobi ke yé azamoko mais pourquoi yé moko même moko azo prêter seulement bi jetons la main nandeko na ngai Fayulu pour ebi ke il y a un problème qui existe ba chef d'état ba uti ko ba ke bozela bo publier bongo bato mosu bala moko na tonga bili kamango esila be bongo ba chef d'état ici là pour ba chef d'état nyonso africain ba reconnaîtra Faci likolo ya bamboka nyonso etikali na Afrika okomona nano na moni balai diplomatique à modèle ote bato nyonso ba ndima Faci eza na esika moko bakangeli lopango te a okende France a le 11 a ozala pe en Angleterre bongo problème ezali il faut kolanda bien système ya 4 points cardinaux ozo comprendre Moïse Katumbi azobeta na est plein à plein Fayulu na Muzito ba sa ba conférence bango na ba conférence na Moi na poto na yoka na bisayo na poto avant kota $100 conférence na poto tango esili na butu contact politique na banani na mindele na banene ba carrière azies ya munene zokol bango mibale Muzito azaki ancien premier ministre oyo biongo nga président eli atambola na carte na ye président bazo zo ba contact sikwane siri numéro 1 oyo aza président en exercice ya la muka Jean-Pierre Bemba azao a contrôler terrain c'est pour dire que système a 4 points cardinaux donc il faut que mais si ko tango bino lobi bino ozoka ba kosa to mono ka ba kosa na to mono ko la muka ko panzana non système en quoi est-ce qu'il y a la crise tokei bon au moni on dehors la crise wana otolobaka ya légitimité ok mapona miso ke l'équipe bien article 5 bo péché nango et ça les problèmes to koti na crise ya mibale ya deal deal c'est-à-dire eza lokola accord privé oyo ke lelo ndenge to vandi biso ba congolais tozala na kanisi na kolakisa même ezala même document ya lamuka okutala ok soko lingo tanga ngo kiata na bibliothèque ozo tangi mais lelo soko lingo tanga fonctionnement ya accord wana ezandenge ni accord privé to ebi yango te et ça gère le pays attention de konanga ils ont géré mboka donc ce que nous disons que pour la gestion anezala et yango mabiso na mabaku à chaque moment hier président Félix alobi non tant on a besoin mboka il faut nommer informateur c'est dans la constitution. Et comme on a informateur et nous avons eu un premier ministre sans informateur. Au moment où il y a la constitution. Et ça, c'est mon boulot. C'est votre système. Stop and go. Télémaki, Baswani. Informateur. Non, après, on avance. On a une crise. Lélo, ministre intérieur, VPM, a décidé. Ba gouverneur ba bien ata décidé pour na biso et au salamate biso peto boy au moment où total développement ya mboka ndeko Israël on est en train d'aller à frein pour avancer frein on avance au monde mbo tout ça ce sont des éléments de crise oyo kezo permettre lelo tant on atangi ndeko na ngai kulutu na nga tundu na document ya point de presse na ye na wotikela yo na moni azolo bake débat oyo elobami pona makambo ya président de la République pona 2023 d'abord alobi ke pona ye eza débat moko ko mi poser te mais ensuite alobi eza débat oyo ekomema biso na makambo ya dialogue pona bato ba c'est-à-dire s'il y a table ronde aujourd'hui le FCC viendra avec ses dossiers autour de la table pour dire qu'il est candidat. Or yango tolo ba système à deal. Tango bandeko na biso ba solo la qui entre FCC na cash. Quel a été l'enjeu de 2023? Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ce qu'ils ont la caisse à la polele na corps. Mais toujours ça débattre. Tant monsieur balobi que non, en moins 2023, yo peut comme président ozon, to éviter. Ça dit yo zo monaka alors crise. Ozo Crise na yo zo ta la lecture nango ça du fait que clause ya deal entre guillemets. Ba clause. Oui. Bon, to benga en clause en général, mais to lobi ba clause il y a pas de problème. Entre guillemets ozo monaka clause moko existaka entre FCC na cash ou entre Félix na Kabila. Baza la clause na bon balé du fait que zali bien définité. Bato bayebi le contenu à clause wana te, c'est ce qui justifie la crise. Na lingina loba boye polele ke makambo yo nyoso c'est pour na eloko yo ndeko na nga lobi awa ki accord na volonté à deux personnes
makambo ba solola eza clair te ke biso banso to tanga ngo eza makambo mboka il faut pe biso to toyeba bandeko bazo gérer biso bayokana na étape ekozala boyi tango ba nommé président bibonga na nommé DG à Jekamine obibo oyebika ko sala musala na ba ordonnance à président de la République omona asali musala te crise mais ce qui n'a ma et comment makabi pour na fonctionnement ya corps voilà comment ça va se passer tous en a débatté oh pour accord ezala boy lelo ndenge komi il faut que mutu nyonso ayeba accord ya mboka mais pourquoi na accord wana biso bato to assister comme ba témoin ça dit la muka avant dakaka atala kaka bozo so mais mboka ngo pesa biso nyonso siko biso totala kaka si boswani na tongo tokuni boni kunde pas non ba biba bongisa dans 2 semaines OK tozela kasi ba bongisi bon est c'est ça normal Aujourd'hui, on a des éléments qui sont là, clause, na deal, comme ils ont clarté, ils ont posé problème. Et posé problème, pour le développement. Donc, crise ezali. Ils ont bloqué le développement normal en Mboka. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Mais, crise, même les en urgence. Crise, même les éléments, on a lobby. On doit la légitimité. Même les éléments, on a retracé pour un deal. J'ai dit quoi? Quittons les deals. Tout ça là. Accord oye koki kozala on a niveau nini ya table ronde bovandi pourquoi table ronde bato moso bi même pona mesale maki toke na table ma pona masale maki mais article 5 oye peuple alobaki ke ngala lingi toponi boy to sali boy et salamité ça a posé des problèmes lelo je ne sais pas ce qui ndekondang peut se mettre devant ba député azwa rapport naye asalango avec des éléments de preuve alobi na telle circoncision bato bazaki autant tel soit qui abima qui peine autant de voix tel autant de voix ça pose problème alors tant on m'a maison poser problème biso to zatende bato bi omoni babimi na gouvernement do sala effort kapo bazonga te notre problème est que toi arranger pour que cette fois-ci ndeko Israël na 2023 mapona me créer lisusu ba problème te alors ce qui to lingi to arranger to zela ka 2023 te to le baka bino moko to comme en 2023 boni wa pressé bo to zela la preuve est que est là aujourd'hui les débats pour dire si le président Kabila peut être candidat ou pas et bandi na to sala ta inanete très bien c'est pour dire que on a pas crise tielanga na numende tielanga na moni mende wana mende porte-parole ya kala tielanga na numende na moni mende wana menda zolo ba pona likambo question yango et puis ba otela biso image ya Kindu place Moïse Katumbi azalaki je vais lire quelque chose tielanga na ya mende on va voir tout à l'heure donc boza ebele boza kolanda biso merci na bao bozo koma bozali partout dans le monde tozali en direct bosolo la politique lundi mardi mercredi jeudi vendredi ngonga à 10h30 donc tozali en direct boza kolanda biso on va suivre en image Précieux Moyoko va nous mettre un élément et puis torozonga très rapidement merci je vais d'abord prendre la lettre à Moïse Katumbi nazwana non lettre à Moïse Katumbi Voilà, bon, on va revenir avec la lettre. On entame d'abord le prochain sujet. S'il vous plaît, pas de panique au studio. Tout évoluer d'abord. Ndeko Lisanga Bonganga. Likambo yango ozokumisa mingi likambo ya lamuka. Olobi ke bomoko eza na lamuka. Boko yokana, bomoko eza likambo eza te. Nazo transiter na dossier ya Monseigneur Ambongo. Tata Episcope Auti Kozonga. Yo pozala quand même l'aéroport, félicitations. Aux a la considération mingi na ye na éviter ce que za lien to ka po za moto ekanga nde okendaki na éviter mais okomaki quand même et puis activité moko munene za le 17 na stade batono so bakozala pona opesa maboko na episcope ya sika akwa kotamusa makambo lecture ni ozotala lelo parmi ba cardinal minene biso to dui quand même pour la 4e fois azongi lelo na mboka le 17 ozala ndenge ni no moni ba kinwa ba yambili kambango Congo yambili kambango eleki boni en 1 minute avant de changer ma camboto yitoloba. Non, pour la cardinal en Bongo, je pense que les ali kambo esengo pour na mboka na biso. Nga moko na za catholique munene na église. Na sala kana kati ya église comme membre ya comité d'accueil. Tilelo. Même étant on a zaki au ministre d'État ou tout ça nazalaka na commission d'accueil na paroisse na biso na Saint-Augustin soko tuni monsieur l'abbé Théo Kiré na biso yebi ke dimanche nyos nazalaka wana na comité d'accueil
ranger bateau, kotambola, tout ça c'est que j'ai fait dans l'église. Donc ils apprennent là-bas mais il faut tout séparer que tout zui tata moko ya milimo numéro 1 comme cardinal oyo même tant tozaki na makambo ya 5 asalaki mosala monene comme vice-président. Pe ba réunion mingi biso ba politique to akosala. Ye montazako kamba biso. Ye montazako kamba biso pe sale magi malamu. Je pense que na moni même na Oriette honorable Ariette Ouamou ba banderole penza panzi na kisasa kwa mapa kasi ba catholique te ba catholique moto yon salinga mona même soki oza cash mais ozana papa cardinal biso tozali o la muka ozana ye mais lelo to mona ki même mokolo akendeki na Rome. Même bandeko bazaya FCC bazalaki bekuna. Très bien. Wane salam alamu. Donc honorable Ariette Ouamou mbote na yo sika oza kolanda pe boso na politique na sepeli. En tout cas, communication très très pertinente et présente à chaque fois qu'il y a des activités comme ça. Bandere lozozanga. Merci beaucoup. Alors botala no mende Lambert alobaki député national boyokaye et puis toza kozonga po tozwa natanga communiquer natanga pardon moi papier moko na kombo ya Moïse Katumbi azalaki na kindu succès makasi et puis toza kozonga likambo lamuka pour Martin Fayulu azalaka na PPRD hein obi bilongo na boboya kolobango na TV nzoka Fayulu azalaka na pe mutakabila azalaka na PPRD Fayulu aye penza na makambo kaso na 2009 hein biloko opposition mais na ba 2006 nyonso nzoka azalaka na PPRD mais boboya kolobana miso ya bato bino nyonso ko travailler na pita kabila boko wanga na lelo puis Fayulu ngo tata ye bana kate ba misuba lo ba Camerounais to na ebite mambo to suka na ngwapi awa lelo ezo sa soki doli makambo azaka soki canadien eza ko ibala azalaka soki canadien eza ko ibala kaka na mboko ba bazana ba nationalité bon toza oya en image on suit d'abord Lambert Mende tour à tour et puis Moïse Katumbi natanga texte wana et puis on va revenir pour prendre le dossier Lamuka et on va clôturer. À tout à l'heure. Certains disent que si c'est fait, ce sera en violation de la Constitution qui lui donne le statut de sénateur à vie. Je ne connais aucune disposition de cette Constitution qui lui interdit de postuler par le fait d'être sénateur à vie. Je suis un des rédacteurs de cette Constitution et ce n'est pas le point de vue qui est le mien. Mais une fois de plus, je vous dis que le débat est prématuré et nous avons la mauvaise habitude de lancer des débats avant le terme et ça nous distrait tellement de choses qui sont importantes. Il y a tellement de choses importantes. Vous avez parlé de ce qui se passe, par exemple, dans le Sud Kivu maintenant et que nous devons nous focaliser là-dessus. Parlons de choses présentes au lieu de voir ce qui va se passer dans 4 ans. C'est vraiment, il y aura un temps pour parler de cela. Certains disent que si c'est fait, ce sera en violation de la Constitution qui lui donne le statut de sénateur à vie. Dans un passé aussi proche qu'hier, d'importantes voix venues du Maniema rappelaient à toute oreille que plus jamais l'honorable Moïse Katumbi n'hummerait l'air de la RDC, encore moins celui de ce coin de la République, que son sort était scellé et que la messe avait été dite. Le samedi de novembre 2019 sera désormais retenu comme la date qui aura mis KO leur funeste prédiction et leur arrogance politique. Car ce jour, Kindu comptait d'un Kambelembele de plus, un nouveau shérif dans la ville. Après avoir enchaîné une série ininterrompue d'accueils spectaculaires à travers l'Est de la République, l'on croyait avoir déjà tout vu jusqu'à ce que ce jour arrive. Il y avait à l'aéroport national de Kindu pas seulement le surnombre, le trop-plein, mais bien surtout un débordement d'enthousiasme. Ce genre d'émotion authentique qui émane de personnes qui s'expriment sans forcing, mais avec conviction. Le soleil était strict, la route très longue. Merci. Wana ezali Moïse Katumbi, azalaki na Kindu, esika wapi Koko Nyangi, azora maloba lobi Moïse Katumbi akokoma wa tete otala soka kocha maloba. Koko Nyangi honte toi, soni na yo okosaki Moïse akomi kuna. Ngalo kwa mopandisa ngo natali na moni Moïse Katumbi. Koko Nyangi
soni na yo so ezaki bitakura na ngena lobela grand-mère mais oyo eza kokonyangi soni na yo Moïse akomi falo lo batage même ma main à couper to kato lo boko na moya po Moïse akomi wana. Je vais vous lire message Moïse Katumbi akomaki très rapidement parce que batindeli biso yango. Honorable député sénateur et batitré yango appel du président Moïse Katumbi à la population de l'Ituri, aux autorités congolaises et à la communauté internationale. Honorable député sénateur membre Mesdames et messieurs, membres du gouvernement provincial, mesdames, messieurs, les acteurs humanitaires, distingués invités, mesdames et messieurs, je vais prendre ça très rapidement. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour avoir répondu spontanément à mon invitation. Comme vous le savez, je mène actuellement une tournée nationale qui m'a conduit au Katanga, au Nord Kivu, au Sud Kivu et aujourd'hui en Ituri. Après 3 années d'exil, je profite de mon retour pour écouter la population et conduire un dialogue avec toutes les couches sociales du pays. Ces échanges me permettent de me faire une idée précise de l'état de notre pays dans une période post-électorale compliquée sur tous les plans politique, sécuritaire, économique, social et humanitaire. Ici à Bunia, je suis venu spécialement compatir avec toute la population d'Ituri pour toutes les souffrances qu'elle endure depuis trop longtemps comme partout où je suis passé. Je suis venu écouter et partager avec elle des solutions pour notre avenir commun. Il y a 3 mois, le vice-président de l'Assemblée pour le changement, Pierre Lumbi, est venu ici pour constater lui-même l'ampleur de la situation tant sur le plan humanitaire que sanitaire. Ce que je viens de voir et le rapport qui m'a adressé des Djougou et Mambasa dépasse tout attendement la situation humanitaire et catastrophique. A commis moi bilogo belé, mais peut-être pas moyen de dire tout. Comme si malheur n'était pas suffisant, cette catastrophe humanitaire est doublée d'une catastrophe sanitaire avec l'éclosion de l'épidémie de la maladie à virus Ebola, qui s'ajoute à la rougeole meurtrière. Je porte ici tout mon soutien à l'équipe du professeur Mouyembe, dont l'expertise mondiale n'est pas discutable, ainsi qu'à tous les membres des équipes de la riposte afin de venir à bout de cette maladie qui a fait à ce jour plus de 2000 morts. J'encourage à nouveau la population à faire confiance aux équipes d'experts, mais également à prendre sa part dans la riposte effective. On va terminer. Nous devons nous unir comme un seul homme pour mettre fin à cette épidémie. Nous devons également nous unir pour dire non au tribalisme, non à la violence, non à la guerre et oui à un avenir meilleur et à un bonheur partagé avec l'aide de Dieu. Nous y arriverons. Je vous remercie. Fête à Kinshasa le 2 novembre 2019, président Moïse Katumbi Chapwe. Voilà, ça en est fini avec ce communiqué. On avance. Dossier Lamouka, le tout dernier dossier. Ndeko, Bisanga Bonganga. Malobeza Mboka Nayo, Jean-Pierre Bemba zui présidence. Azaro Tikango Sikawa, parce que Ndeko Mozi Tunde Azaro Zoyango. Jean-Pierre Bemba Tikali, ko constitué à ta équipe mon côté pour travailler. Pas vraiment de réunion comme d'habitude pour évaluer la situation à la Mouka projetée. Non, il n'y a eu rien. Seul Martin Fayoulou est resté au moins opérationnel. Moïse, Jean-Pierre Bemba Silissa. Même à ta réunion stratégique, on n'a pas vu ça. Même un message au nom de la Mouka en tant que président, la période où on a président, il n'a pas fait ça. Comment vous justifiez cette attitude? Ça, c'est un. Deuxièmement, l'Ikambo a porté parole, il y a opposition. Finalement, et Kabo Libino. Parce que Moïse Katumbi sera candidat, Bemba également sera candidat. Vous allez en ordre dispersé. Bozo Luka, Bote Afachi, Bazala Uni, Joseph Kabila. Mais Boza Batuboko peut sa leçon pour Binomoko Boza ba modèle te na manière Makambozo kende na lamuka. Merci Mingi. Mais de Kwezere Olimbi Sangai, avant de répondre na mituna na yo, dikamomoko lobakia waitika na mitu ba Congolais. Olobi mwana mboka Martin Fayoulou na 2006 azaki moto a PPRD. Na bi non, il n'a jamais été na PPRD. Olobi o bongo papa na ye ndenge nini babi aza Congolais te. Totika webi na ekosala ngai pasi mingi ta mosusu na moni bande ko tobundaki esika moko. Pe tozana professeur oya pesi biso politique moko papa na biso lelo papa Etienne Tshisekedi. Biso banso tozaki bana classe na ye ezala
président Martin Fayoulou, ezala président Félix Tshisekedi, ezala Sami Badibanga, Jean-Claude Vemba, Moulongo ya bato tout auto sai politique na papa na biso. Bon au moment ata mususu jeune wa yebike Martin Fayoulou azako non, Martin Fayoulou azako congolais. Oh azabo non, il faut éviter ba débat ya modèle wana. Bon autant tozaki ensemble ko tambo bien congolais, betere maboko vient na ngai. Après comme on vient na congolais. Non, évitons ça. Biso moko to yebi makambo yo ndenge sukaka. Esukaka kaka bovandi table ronde pe na yango no kine akobosana na kopesa yo koma oyo. Ezali ya papa ya biso professeur alakisa biso politique. Papa Etienne Tshisekedi. Oya kufa. Ya kozala kufi nzoto même makanisi na ba enseignement na idéologie ekufite. Tango ke biso toza. Alobaka nini? Alobaka boy. Batuni na Congo, dialogue ou pas de dialogue? Assurément oui. Alors deux phrases seulement. Lorsque Joseph Kabila parle de la RDC comme un pays où le dialogue est une vieille tradition. Alors oui, dialogue est une tradition à Kalekoki Gosali matin. Voilà Joseph Kabila. Les institutions marchent et tout ça. Le président Etienne Tshisekedi non, il ne dit autre chose que dans message le 27 juin, Papa Alobi Boye, Alobi, dans un mot, les leaders de l'IDPS écrit noir sur blanc que la culture du dialogue est inscrite dans l'ADN de notre pays. Donc, il y a un peu de ADN, et Alobi, ce n'est pas accidentel, mais essentiel. Papa Alobi. Alobi, comment désamorcer la crise sans que les gens se parlent. Donc, tout. Extrait ya makambo papa loba il faut natikelo yango za très bien natikelo za alors aden na biso ezandi yango alors yami balé eza oyo mukana na otikela yo quelques éléments na komi pour na bibliographie ya Fayoulou parce bantu musuba zo yawa aloba biloba loba te moto yo moni alinga ko makambo ala muka pe attaquer la muka na biloba loba Fayoulou ya congolais te bimisela ye mukando aza mwana papa Gérald. Kombo ya papa Esalano. Gérald. Donc kombo ya tata ya Fayoulou Gérald. Kombo na ye Gérald Ngamiaba Fayoulou. Mama kombo na ye Nsaka Makuya. Abotami wapi na commune ya Njili. Ozo comprendre na quartier 5 na avenue Minkao numéro 30 originaire ya province nini Kwilu territoire Bagata. Bon motabo beno komi Cameroun ndegeni. Bongo ville nini miti mitano groupement nini Fatundu tala babilo connaissance alors oyo lobi ya 2006 même tant que na conférence poto kotaka na conférence elongo bango FDD na bande ko lutundula biso sikoyo na groupe na biso 11 ya ba agenda to kotaka conférence nationale sinazaki na conférence nationale donc nyoso na ndenga komaki na fac coordonnateur ngana bandi coordonnateur après yepe ayiko kitana coordonnateur à fac tout ezaliao alors biloba loba ezalaka la prochaine fois tango nakoya le bouquet sikoyo ya lamuka omona ndenge lamuka ezali na ndenge banda pe na ndenge ezako kobate sikoyo très bien alors olobi na ngai makambo ya Jean-Pierre Bemba président en exercice Sili Sawana stratégie oh non ndenge nini ya saibari non bongo tango tokende Kisangani nga kende Kisangani na anniversaire ya MLC tozalaki wana atikala ko loba vérité des urnes te alobaki na Kisangani alobaki yango na Kisangani parce que population bazaki ko loba ba osala ebwe ba osala ebwe ebi we vidéo oh zongisa vidéo bazo sala ebwe alors alobaki représentant ndeko na biso bolenge tenge azalaki wana a représentaki mwana mboka président Moïse Katumbi donc secrétaire général a représentaki mwana mboka Fayoulou ngai nazalaki wana biso tozaki délégation na Kisangani pe apesi go alobi boye ezate ke biso tozaki organiser marche ya CRCT mais na molimo na biso tolobi boye à chaque fois que ezali action à changement pour na mboka contre corruption contre le côté to sengi na bande ko to za de cœur na bango donc les gens ne disent pas on est ni tout le monde bato la mboka te non parce que tango ba invita ki bato ya CRC na gouvernorat ba mona ki président la mboka en exercice te très bien donc
moi na mboka fidèle babala zaki on était pour etalaki la muka. Très bien. Mais nous on venait appui que na molimo tozala na. Donc l'amour est uni indivisible jusque là. Non non, l'amour est unité. Ils sont très unis. Très unis. Question moko ya curiosité, oza moto moklisto osambelaka olinga appel okutate. Tango tali bilan ya Fachi 9 mois na tête ya mboka. Dès nous juger wana longwa moto alamuka zalande congolais oyo bande kono po bibana no musope ba otanga classe au felete ba koko no mususu ba ka osengo sombonga primaire te tango yo tali penjo bi bilan lokola congolais zo réfléchir dès nous juger bilan chef de l'état. Donc olobi na ngai ke na koya lisusu na date soki makambo eleki malamu soko ke prison na makambo te tant na koya na ke komi préparer comme d'habitude na okomela yo moko quels sont les points faibles quels sont les points forts pour que toi bandenge nini ekoki ko faire avancer mais dikambo na okiko loba ya malamu ya te oyo eza ko pesa pokoso yo ya malamu eza te na malamu moto nyonso mokila sa malamu te mpo nani namoni lokola sikoyo namoni basoda baseperia bamongisi epa na bango basoda wana ce sont les points forts chapeau. Alors mais likambo mosusu ezali mosala na likambo na yebi so ya principe ya stop and go oh non Fachi anome nani o anome moto ya Kyungu o anome Kyungu PCA Kyungu atikali le roi Siméon tile mzo kufa komona pe masi bato ba sa musala te bon na tie ministre veut pas m'intérieur asala boy azo sa musala te c'est pour dire que wana nyonso ils a ko bloquer développement donc il faut tout quitter étape ya deal tout ça la étape ya accord na table ronde oyo ko lakisa bato nyonso ba vandi na ndenge moko makambo ekoza mala. Très bien, je pense que tango goyande to koloba alors na silisi awa dossier moko na zana ngomoni so na bimisi kambo porte parole mais aussi c'était pour ngonga ngonga siliti le bango na 30 secondes so gozana merci te olinga lo bali kambo porte parole na lobaki ke porte na lobaki porte parole na lobaki ekoki ko kabola la muka te parce que la muka ezali bien organisé na système ya présidium porte-parole à liboso e bandaki ezali président mwana mboka Moïse Katumbi porte-parole à mibale Jean-Pierre Bemba dosi sa mandat na ye porte-parole à Misato Sikoyo ekozala Muzito et après ekozala Sikoyo ndeko na biso Martin Fayulu. Très bien. Donc c'est comme ça que ils ont organisé. Donc débat wana ils ont enjeu ya koluka ko kabola la muka. Donc il faut qu'il mango appartient à l'histoire. Alors au moni kayo son abimisi kayo boye ba ke dossier zali na kati ya kayo nde ba dossier za ya minene so ba yeko fundo na komarande awo sikolo kwa boye ba funda ki dossier za na petentik kuna iza Jimmy Mukendi kolala te informer ministre situation ezanini na silisi awa 15 millions de dollars UIT Union internationale de télécommunications ezali branche moko ya ONU et kamata misolo 15 millions de dollars atia on a disposition à la République démocratique du Congo et Meri Okunji ministre honoraire à Ebili Kambowan Ikimba Vincent secrétaire général AI ya petentik yepa Ebili Kambowan mais problème na bango ezanini ezali na bato oyo Union internationale de télécommunications yemoko atindaka a formaki alobi ke bazana makoki ya kosala mosala atindi bango mais tango bakomia wa tribalisme nde komi korenye baboyi kotia bato bana compétence méritocratie bake kokamata bato bana minoko to bato bana bintérêt to bana ba relation na bango babandi kotia na lieu place bacha bato bakotia compétence ko défendre mboka pote makambo ya et ça libiso passe luzolo bambi ya rappelaka bango primature ba rappelaka bango nemi mwila ya rappelaka bango mais sans succès okunja betaka ngo kara biloko ngo eleka be bongo siko na minute oyo désordre moko eza organisé na kati kake pa ya monsieur secrétaire général AI Vincent Ikimba Bongelo yende motache désordre kuna na kati ako kamata bato lokola ndenge za wana esengeli bato mibale bakena Nations Unies bakamati mwana na ye Rodrigue Bongelo yende moto batie na fi moko Dabu Mireille bango batie bango bakende pendant bango bana sikate selon ba information sur tozui bato ebele bakima lokola mwana mwasi na tangi ya Mireille Dabu auti ko kima do ekoma nango bangulu opesi mwa mbongo batie komono na isoko koma kuna mikimela no zambongo aleta bato bakima déjà baza boni Yvette Mwaka akima Lusanga Sidonie akima
Ono Fadel Likelo Akima, Doudou Biragou bato bakima ebele ba continuer ko kima. Ça fait très mal. Bato bazako tala mais bazako lobate. Ba uti ko tinda bato na INPP bakinde kotanga mais ba ponika ka bato na bango ya famille na makango batie na kati. Ministre apete ntike sengeli na mona yo po kaeo za 3 pages. Ona komi na kati. To vérifier ngana soki ba information ezali ya solo ndenge bango ba pesi ngai et sengelo agir en urgence. Monsieur le ministre apete ntike. Bosolo na politique ya lelo ekomi na suka. Ndeko Israël. Oza na raison mais le problème to zaka nango limbisa ngai eza problème ya parlement. Yo kende mona ministre mais na otangi kombo abato. Ndeko na biso Nemi aza na Assemblée nationale. Très bien. Okunji aza na Assemblée nationale. Ndeko na ngai ne Malemba. Oyo nyosa lobaka me mosala ni tozo sala aza député li ya ville ya Kinshasa. Aza na caractère national. Ba biloko tu ozolo beza biloko ya minene. Bango ba député. Kaselo ko ngana zo bisa bango ntange ministre na bango yaka. Bazui ba dossier ya boyi. Ba ye nango question orale avec débat. Population landa makambo ezo leka. Siko so itolobi ke ba institution comme faible. Bozo sa eloko moko te. Bokomi ko vanda bazo futa bino mbongo ya ba avance. Bozo donc au moins ba député mosune tolobaki la fois passée ba vandi et pas na présidente. Donc c'est quoi cette affaire? Très bien. Soki bibembe yo kaka. AGA Vijana landa ba député provinciaux ba boyi doli makambo alongwa. Ebembe monaka. Merci na DJ Rissel. Libango ba monaki pamba yango esiminda kumuta ko likolono akobuka na soki yokwele niki eputulu. Merci à Maurice, directeur ya programme. Merci à Sele Mangaya. Merci à Jano Binano, merci à Tenda Wele, Deo Kasongo, Bertrand Dawele, Michel Eke, Dominique Abengele, Magui Eombo. Merci. La racine principale. To silicite. Jour mama lambaka soso ayebaka nombra bana jour apondo balekinzela baliaka. Lisanga bonganga zaki invité na biso. Yves Bouy azalaki téléspectateur. Tokutani Lobby Togoyamba Batumi Balé, Togoyamba Jean-Jacques Mamba, à vous à la face, il y a Paul Chilumbu, et vous à la débat, combat à cage. Botika la Kima la Mabota la Bino, Togokuta na lobby, n'a la préférence à un côté AG. Bino Boke la Bino, l'Assemblée provinciale, n'a la Kena Ajo à Koufagi à Vijana, Togokuta la lobby. Bienvenue à Saphir Hotel, un cadre VIP, propre et reposant au grand carrefour de Kinshasa, avec un service d'accueil digne de vous. Plusieurs catégories de chambres et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV plus décodeur aux prix incroyables. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités congolaises et étrangères. Ouvert à tout le monde avec une réduction de prix pour les clients qui séjournent à l'hôtel. Notre adresse, A4 avenue Ikelemba, quartier Matungé, commune de Kalamou. Téléphone 099 991 74 21 81 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous. Qu'est-ce qui ne va pas? Nous sommes complètement ruinés. Ruinés? Oui, ruinés. Voilà, notre usine a pris feu. Tout est calciné. Plus rien à récupérer. Nzambe Nangai, c'est quoi cette affaire? On y sous. Allô, monsieur Jean? Ah bon? On a moni, hein? Et c'est quoi? La mise de l'hôtel. Allô, monsieur Jean, vous disiez? Oui, madame. Je disais que j'avais oublié d'informer au patron que la semaine dernière, je vais payer la police d'assurance d'incendie de la SONAS. Donc, tout ça bien formé. Ah bon? Heureusement que le DAF a payé la police d'assurance incendie de la SONAS. L'assurance incendie sécurise vos installations, maisons, immeubles, bureaux, usines, chantiers, etc. N'attendez plus. Payez votre assurance incendie et la SONAS s'occupe du reste. SONAS, l'assurance c'est la sécurité et la SONAS fait l'assurance autrement. Chérie,